Lo saco à toute la famille, Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV. Ba papa, ba maman, bonne bino. Tous en la rubrique na biso ma solo ya ba maman. Ma solo ya ba maman, toye ba maman, to solo la. To solo la, toye ba. To sunga bandeko. Na Nicolo Mobali. Oui, na Nicolo Mobali. Mokili eza na ba réalité. Ma bala eza na ba réalité. Ba relation eza na makambo nango. Vraiment, ba msusu bazo sepela, bazo se retrouver. Ba msusu pe baza na milelo. Vie eza compliqué. Ba expérience ya baninga eza la négatif ou bien positif. Ezo salake, ezo teya ebele. Ndeko mosusu akokai kokutana na likambo moko akoki kokutana na likambo moko ayebi ke nayoka deja lisolo moko eleka boye ndeko mwasi arezonaki boye ngai na rezone na ndenge oyo oza na mwa baide bandeko na nga masolo ezo fungola toujours biso miso tozozwa ba expérience ba connaissance yango wana vraiment toyoka lisolo na bokebi nyonso to sunga ndeko na biso ya mwasi to partager to tia ba commentaire puisque aza na besoin ayeba malgré lisolo yango eza kaka ndenge ezali betili un peu de moi pesa commentaire ba mama nyonso ya Belinda Benz TV botia ba commentaire oyo bolingaka chaîne na biso oyo bosepelaka na masolo ya ba mama oyo lisolo oyo koyoka et toucher yo vraiment ko hésiter ko tia commentaire ko aimer ko partager pour famille et ya monene ndeko na biso oyo aza na besoin ya conseil asungama ete ya ngai ete ya pe yo lisolo na biso ba mama eza nini na Nicolo Mobali ndeko mwasi aye na lisolo na ye mais malgré aye na lisolo na ye bandeko na nga nayebi te soki aza na raison aza vraiment na besoin ya ba conseil aza na raison ou bien aza na raison te azwa mayele a comprendre vie eza boye ndeko mwasi alobi akutani na mobali mobali wana ayebisi eke azalaki marié mais a divorça abotana mama ya bana na ye bana misato aexplikaki ndeko na biso clairement ndenge na ngi na expliquer bino sikoyo bavandaki na libala nzambe apambolaki ye na mosala akomaki cadre mwasi na ye abala ye na famille na église et puis na l'état bavandi na libala na bango nzamba pamboli ndeko mobali azalaki cadre toyebi biso nyonso l'argent appelle l'argent na ki cadre na ye asalaki ba connaissance akomaki kosala ba business et yaki ko permettre ye asala entreprise na ye moko en dehors ya mosala oyo asalaka ya l'état ba business na ye efungoli ye masolo asali entreprise na ye kimia ezalaki na ndako na libala asomba lopango na ye na région parisienne na ville moko ya malamu lopango monene batonga mwasi azalaka na kimia bana bazo vivre bien problème ezalaka te ndeko mobali azalaki aza mobali oyo to azalaki ndeko oyo mobulu ya basi vraiment te azalaki fidèle d'après lisolo na mama ya bana na ye babandaki kovivre na complicité makasi na ambiance ba voyage makambo nyonso bazalaka ensemble donc oyo omoni mobali omoni mwasi entreprise oyo asalaki ayaki koembaucher jeune fille moko lokola secrétaire papa na biso na période wana tonton wana azalaki na 45 ans aye koembaucher jeune fille ya 20 ans ndeko mwasi mama ya bana akomaki ko remarquer mobali na ye na ndako comportement ne changeaki kobima kozonga tardive kokatela ye bamangala kosokipe lisusu na ye te makambo kaka ya mabe oyo ke mwasi oyo aza na kati ya libala yebi mobali na ye ako comprendre ke non ata kutu balobaka
koswana bitumba incompréhension ezangaka te mais oyo eza lisusu normal te. Mwasi azalaki convaincu que mobali na ye akomi kotambola mabe. Effectivement ezalaki ya solo puisque tonton na biso alingaki secrétaire na ye oyo azalaki na 20 ans ye azalaki na 45 ans. Kolinga ezalaki te ke non ndenge mosusu ezalaki non mobali a comprendre mwasi nanga ayebi ke natamboli mabe natika nzela wana nasalaki erreur to bongisa. Non, tonton na biso a mwasi aye ko comprendre ke mobali azokosa ye lokola mwasi nyonso ndeko mwasi wana asalaki oyo akokaki kosala atungisaki mobali akomaki kokende na niveau ya mosala ko mélancer jeune fille wana vraiment agisaki na ndenge oyo amonaki akokaki koréagir mobali asepelaki te. Biso nyonso toyebi bandeko mutu soki aza lisusu aza na makambo na ye libanda akozwa ba raison n'importe quelle raison. Ata kutu mwasi aza na raison à comprendre que non mwasi nanga azosilika po nasali mabe non mobali yepe atombokaki lisusu. Alobi mwasi aza na droite ata kutu mobali asali mabe akoma akokende na mosala aloba boya vraiment esalaki bango koyokana te. Mobali ayaki ko avouer pa ya mama ya bana na yeke oui secrétaire nanga ye moto azosala ke entreprise nangai e fonctionner nabima na ye te yo moto koyeba mais nalingi ye avouer ke pa ya ndeko mwasi ke alingi secrétaire ndeko na biso ya mwasi a comprendre ki pardon atikaki bongo te abengisaki ba famille ndenge ezalaka ba famille bayebi makambo yebanaki na famille mobimba. Côté ya mobali bakomaki kotongisa ndeko na bango ke non mwasi aza malamu asala eloko te pourquoi ozokende na différence à âge na makambo nyonso pourquoi oza na mwasi na yo olingi kaka kokende oyo ozala na fille oyo ekosimba te. Mobali oyo tolobaka coup de foudre alobi na mwasi na ye mama ya bana na ye ke alingi lisusu te lokola ekomi ti bafamille bakomi kointervenir po alakisa ndeko na biso ya mwasi ke alingi vraiment lisusu ye te azosala lettre. Alors papa wana asalaki lettre bandeko makambo mosusu omona yango ndire envoûtement okomona yango ndire makambo ya lokuta mais eza makambo ya solo oyo esalema. Papa wana asala lettre akomi atindi na famille ya mwasi. Famille ya mwasi babengisi bandeko ya mobali babengisi mobali ye moko babengisi mwasi. Mobali akomi lettre libala ekufi alingi lisusu mwasi te po mwasi azo respecter ye te aboyi a perdre misala na ye po na mwasi alingi te libala ekufi. Babondeli ye balobi mwasi afukami asengi bolimbisi mobali aboyaki vraiment aboyaki. Alobi azotika ndako basombaki epa ya ndeko mwasi na ye mama ya bana ye azwaki ndako mosusu donc elekaki bongo libala wana ekufaki bongo. Vraiment il faut na expliquer bino lisolo clair bandeko nanga pour bino pe bozwa moyen ya koconseiller ndeko na biso ya mwasi oyo aza na besoin ya lisongi. Mwasi mama ya bana misatu atikalaki na lopango oyo basomba na mobali. Mobali asokipaka na bana makambo nyonso mais azwa ndako mosusu akoma ko vivre na fille oyo ya 20 ans. Alors mama ya bana misatu elekaki quelques années 2 ans après ayaki kokutana na copain moko amonaki toyebi babikolo mosusu ndenge ezalaka akokaki koyambaka copain wana na ndako te pona ye ezalaki lokola ndako kaka ya libala. Apréféraki atia ba locataire na ndako oyo ya ye na mobali na bana azwaki ndako mosusu quelque part pour et permettre ye azalaka akutana na copain na ye po na mobali libala Cécile mobali akoma kovanda na jeune fille ndako moko ezala confirmé pendant 2 ans plus de 2 ans bavandaka na bango ndako moko. Papa ya bana abosana vraiment ke libala ezala abosana po asilisa makambo na niveau ya famille mais akipaka bana na ye bakosi makambo nyonso mbongo akolia tout asalaka mais libala po na ye ekufa. Ndeko mwasi amona ye kaza na ye libre akutani na copain na ye azwi ndako mosusu nde nalobi atie balocataire akomi kovanda na copain na ye. 2 ans après, quelques années après, tonton
na jeune fille oyo azwaki amonaki ke alongi azwi makambo nyonso azwi jeune fille asepeli bakozala malamu esimbaki te oyo elekaki kuna vraiment toyebi te naza na bainformation te. Alors ndeko na biso ya mobali bakabwanaki na mwana mwasi wana nayebi te soki alukaki kobondela mama ya bana na ye eke na moma wana mama ya bana na ye lokola azalaki nano na kope na ye aboyaki soki mpe abondelaki te vraiment naza na bainformation te. Eye kosala ke papa atikalaki tonton atikalaki ye moko na bomengo na ye aperda mosala te aperda eloko moko te entreprise na ye emarchaka sauf ke jeune fille oyo babandaki kovanda na ye baboyanaki aye kokutana sikoyo na ndeko mwasi oyo tozobeta lisolo na ye aexplike ndeko mwasi ndenge na explike bino bandeko na nga ke abalanaki boye na boye asalaki erreur bakabwana na bango me mwasi na ye mama ya bana na ye abala na ye ndenge ayebisaki ndeko bakutanaki mama bana na nga abala na ye akoma epa na ye ngai pe natikali c'est vrai totikali kaka na procédure ya divorce mais ngai nalingi yo na kobala yo kaka ndenge ezalaka. Ndeko mwasi atali bandeko na nga aza nano jeune akutani na mobali mobali pe aza te ke oyo ya pamba pamba non bamoyen ezali mosolo ezali oyo ke mwasi nyonso alingaka azala na mobali oyo aza na bomengo aza malamu. Ndeko mwasi asepelaki tonton na biso akendaki kaka na ba responsable ya ndeko mwasi oyo alingaki kolakisa ke non nalingi mwana na bino nazo toza na ye vraiment na promettre bino ke na obala mwana na bino na ko honorer ba famille bandeko ba responsable ka ndenge ezalaki na mo fiançailles te ezalaki akeka ka ndenge ezalaki non kutana tana grande sœur nanga kutana tana oncle nanga kutana tana mama leki nanga po epesa kaka ke valeur. Tonton akendaki abimaki bongo bayebi ke mwana na bango azalaka na mesietel mais ndeko na biso azelaki te mobali tonton wana ndenge apesaki promesse aya kobala ye azelaki te ye moko akendaki kokota na libala epai ya tonton oyo tozobeta lisolo bavandi ayaki kokoma na zemi baboti mwana moko mais makambo nyonso ebandaki koleka malamu bazalaki bazovivre bien. Tonton azaba tonton pardon na lobi neti ya mobulu ta lingi oyo alingi oyo malgré bambongo na ye ndenge alingaki jeune fille wana esimbaki te azongelaki mama bana na ye te aye kolinga lisusu tantine na biso oyo apesi lisolo tantine atikala koyoka mabe te o nini te ou bien soupçonné mais ayebi ke mobali bakursa bandaki kosala mpona bana makambo nyonso po tonton ayebisaki ye nga vraiment na bana na nga nazwaka bango en charge à 100%. Malgré maman na bango aza na mobali, mais ngai wana etalinga te bana nanga baza bana nanga. Tanti na mona eke c'est tout à fait normal. Donc ayaki kobota mwana moko na ndeko na biso ya mobali. Et pusanaki mwana komaki na mwa mbula moko ayaki kokuta na lisusu na mokumba. Alors mobali na ye ayebisaki ye alobi non. Na mariage nanga ya liboso na landisaki bana. Na yebi galère ya kolandisa bana ndenge ezalaka kozala presete ozala na mwana moko zwa temps na yo akokisa ta 3 ans 4 ans et puis obota mwana mosusu le temps peut to préparer mariage na biso babandaki kosola bien tantine ndeko mwasi amonaki yango eza normal alors akendaki avortaki après kaka avortement wana ayaki komona ke comportement ya mobali échangeaki na ndako mobali bon après quelques mois mobali ndenge azalaki ko se comporter na ye harmonie ya bien ko vivre bien kaka ndenge asalaki na mwasi liboso akomi komona mobali a changé comportement mama ya bana akomi ko benga tout le temps soki abengi abengaka na appel vidéo mais ko solola na bango tantine na biso alobi ezalaki clair te ko solola moko ya kaka te pona bana non ba solo la kavomo ozomona ke na mobile atazalaki na salon akene na salle de bain mabe akene na toilette ka na téléphone aza quand même mwasi a tuni mobile na ya alobi papa yango yo ko solo lango eza ya ndenge nini azalaki sous-tentant a poser ba question te a poser question mobile siliki mbala moko mobile a changer comportement akoma koloba na ye
okoki kopekisa na solola na mama bana na nga te na yebisaka yo dès le début mwasi wana nga mutu nasalaka ye mabe ye atikala kosala nga mabe te nazalaka na problème na ye te malgré aza na mobali na ye azibali kokanisa teke ngai nakoki kozongela ye lisusu non mais toza na barelation ya bien toza na basouvenir azobetela nga masolo bana maaventure bazosala alors eza na problème moko te ti tozosolola eza mpona bana soki vraiment kosala zuwa okoki kosalela ye zuwa te mpo na kosepela te esuki kaka na maloba wana te mobali akomaki soki ndeko na biso ya mwasi ndenge ezalaka opresente biloko tie na sani mobali alia achange elambeli te soki kaka mobali ameki Marie olambi pondo ndenge nini otie nini Marie ayebisa natie mwa mongusu natie mwa njombo natie mwa nini non Blandine alamba boye te Blandine amanda alamba boye te Blandine azaki soki alambi pondo sentir vraiment que non pondo oyo na omona mwa goût moko ya bien te ndeko mwasi alobi a changer elambeli te kaka ndenge alambaka ndenge mobali alingaka asala poisson non omoni Blandine azalaka na problème na yo te omoni ye mpe aza na expérience puisque avandalanga mingi aza na problème na ote okoki pe kosolaka na ye omoni bino basi mwasi avandi na mobali mingi moko tosalaka berere fo lukaka pe opozaka bakestion na moto avanda na mwasi na yo na mobali na yo avant akoki pe koconseille yo tunaka moko Blandine oyebisa ndenge nini nga nalingaka papa bovandi na mwasi asa boteli yo mwana biloko kaka obandaki kolia ndenge obandaki kolamba lelo ekomi atuna mama ya bana na o bosi bokabwana ye lokola aboti na o ebele avandi na o bambula ebele alakisa moninga ndenge nini yo olingaka ndeko mwasi akomaki komona lobi oyo ekomi kochola mobali akomi kosemonke na nga nazo comprendre te qu'est-ce qui se passe mwasi akomaki kocomprendre lisusu te akomi koregrete akomi koyebisa kooblige sikoyo mobali ke non ndenge eza boyenga na omona clarté olobaki okobalanga oprometa famille nanga osala présentation te bamela masanga te basala eloko te toboti na yo bana vraiment il faut oluka oza pe na mbongo obalanga mobali akomi nakoki kobala na yo sikoyo te puisque mama ya bana nanga alingi to divorce te alingi bo divorce te bosolola mokolo nini na ngonga nini non tosololaka nayebisa yebi ke yo za wana oboti tosololaka me ye alobi akoki kodivorce te alors soki andimi divorce te nga mpe nakoki kobala yo te tovanda patiente oze epa na ngai kobanga eloko te nalingi yo oze epa na nga ti soki asigné divorce nde nga nakozwa ata mwasi alobi kenda ata na famille pesa ata masanga lokola yo moko boyaki mwasi na niveau ya famille eza lokola oza célibataire pesa ata masanga bima ata na famille mpo nga mpe nazala rassure ke oza mobali na nga mobali alobi non 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 tant que mama ya bana na nga andimi kosala divorce te définitive nasalaka ye mabe liboso mbala nakoki kosala lisusu mabe te soki andimi te nakotikalaka kosengage te oza non eloko koperdre te toboti na yo nafutaka ndako nakipaka mwana nakipaka yo oza na eloko koperdre te mais mpo soki na libala nakosala te ndeko mwasi a comprendre quand même que non ça ne va pas mais ye moko mpe azose poser baquestion que non bakozonga na ndenge nini puisque mama ya bana na ye aza na mobali ya bana. Qu'est-ce qui se passe? Mobali akomi soki abimi ba mission de service liboso ezalaki ba mission de service ezalaka te makoma na ba mission de service akokende une semaine akokende ba weekend ndeko na biso ya mwasi bandeko azomona lisusu clarté akovanda boye mama ya bana azotindela ye ba photo omona mobali na kadi awuti kosala ba cause ba photo mosusu papa azana bana azala bana ne nyonso misatu bavandi soit bazolia na restaurant maintenant nazokanga ba photo mama ya bana misatu akozwa atindeli tontine na biso soki alakisi mobali azoyebise ke non peut-être eza par erreur eza te po se manquer na yo mais comprendre que c'est normal nakendaka natalaka bana nanga nasalelaka bana nanga bacourse ndenge nayebisaka yo eloko moko échanger te naza toujours ndenge nazalaka ndenge na prévenaki yo bandeko nanga eza mawana pasi bato mosusu oyo koyi kokutana na vie
ayebi eloko alingi te, ayebi position na ete. Ndeko na biso ya mwasi tellement atungisamaki mingi yango balobi na vie il faut zala quand même na moto ata kutu ndenge tolobaka makambo ya ndako kobimisa na libanda te, mais eza pe soki leki okoki pe kosenga conseil epa bato oyo ozomona ke non aza moto ya confiance. Sœur na biso abandaki koyoka na bien na belle sœur na ye, mais makambo na bango ya ndako abandaki koyebisa belle sœur te, leki ya mobali na ye tellement monaki ke lekaki ake kokutana na leki ya mobali na ye ameki ko expliquer makambo nga na expliquer bino ke nazomona mobali clair te boye na boye bazotindela nga ba photo asololaka na mama bana na ye tard akoma kokende ba mission de service makambo bele semeka ye koyebisa ye mwana mama fungola miso puisque biso ndenge tozawa toyebi ke ndenge yo zoloba yaya akoma kokende ba weekend akoma kokende ba semaine mission de service ko abandaki kosala avant, mais mama ya bana na ye pe akoma moko akotika pe bana soit epa na nga soit epa ya bandeko na ye omona pa ke mosusu une semaine mosusu pa ke weekend. Est-ce que bakendaka na yaya te? Est-ce que libala wana ezonga te? Po yebake yaya alingaka mwasi na ye mingi, mais to comprenaka te ndenge kaka jeune fille wana bakutanaki na ye sala ndenge salaki, mais nazomona clarté mama ya bana misatu akoma kotambola na voiture asika vie na ye ndenge ezalaki liboso mwa ba galère vraiment tokoma komona ye bien soka ye ba cadeau banini nga nazala likambo oloba te yo moko ozana mobali fungola miso et puis yebake ndenge ozoloba mama ya bana misatu abala te azande na copain ou bien azalaki na copain wana azape na ndako na ye, mais soki mama ya bana misatu alongwaki na ndako ya libala po aboyaki komemaka copain na ndako na ye oyo eza lokola ndako ya libala yango preferaki azwa ndako azwaki ya 3 pièces soki aza na copain na ye ou bien engagement olezalaki azala ndako ya libala aza place oyo aza libre, mais eza te ke babala ye ba fiançailles non a vivre union libre mobali wana aza mibali oyo basalaka ba voyage ya babenga bango je crois ba routier ba o bakendaka ko kende 2 semaines na province après azongi donc voilà eza nango te ndenge tonton papa na biso a expliqué ndeko mwasi ke mama abala nanga abala avandaka na libala na ye non abala te, mais azalaka na copain oyo ezalaka kaka aye akei. Est-ce que bazaka na copain wana? Est-ce que bazongani na yaya yo moto za na kati ya libala fungola miso bandeko na nga ndeko na biso ayoki bonga lobi ngai pe na kotika te akesi koyo lokola zalaki na ba preuve oyo semeki ayebisi ye belle sœur ayebisi ye akesi koko sola na mobali ndenge yo lobaka na nga keno obimi oke ba mission de service ba weekend okomo lobaka nga samedi dimanche okei olingo sala nga ndenge osalaki mama bana na yo, donc yo zongana na mama bana na yo fallait pas loba bongo. Ndeko mobali atombokaki aye koyebisa ndeko na biso ya mwasi clair ke ndenge eza wana na bala yo te na fiançailles yo te normalement fallait ozala pas na bino ngai na ya kobala yo oyaki tovandi place moko oboti na sokipe na yo na sokipaka na mwana eza union libre ndenge mama ya bana nanga abandaki ko vivre union libre, mais lelo na koyebisa yo soki s'il faut na fukama na soma ba mapango pour na convaincre maman bana nanga tozongana na ye, je vais le faire pour aza mwasi oyo amoto mona na ye passe ensemble oyo na balaki ye na zéro erreur na ngai esalaki ke na sala oyo na salaki na boya ye me ye atikala ko boya ngate le preuve ane ke alingaka ko signer divorce te nga mutu na sala ye mabe s'il faut okende na yo pour ngana luka na bongisa mama bana nanga je vais le faire, soit otikali ovandi o supporter ou bien okei puisque naza na engagement na yo te bandeko nanga ndeko na biso ya mwasi
babimiseli maloba clair azangi eloko ya kosala azangi eloko ya koloba yango a partager ki histoire na ye asala nini na ye tosolola na bino bandeko na nga tozala masolo ya bamama naka oyo mobali akomaki lettre atindi na famille alingi lisusu libala te azalaki na engagement moko coup de foudre au tokoki kobenga kwa aboyaki mama abala na ye femme légitime oyo ye moko abalaki na minute oyo toloba nini mobali oyo aza mobali malamu a reconnaître mabe na ye a préféré azongela mama ya bana na ye na bato mosusu bakoloba oui c'est normal s'il faut azongela mama bana na ye soki mama bana na ye a pardonné ye azongela mama bana na ye oui esengo mpo na famille ya mama ya bana bakomona ke non mobali oyo adenigaki mwasi ndeko na biso atikaki aboyaki ye na minute oyo malgré asa boti mwana moko libanda mais aluki quand même azongana na mwana na biso dans ce cas là soki papa oyo ake na famille ya mama ya bana na ye misato ake kosenga bolimbisi nasalaki mabe natambolaki mabe naboti pe libanda mais na ye kosenga bolimbisi s'il faut na bala lisusu mwasi mbala mibale na obala mais nazongana na mama ya bana nanga est-ce que aza na droit ya kosala yango il peut le faire ou bien akoki kosala yango te ndeko mwasi tobenga ye mama ya bana misato tobenga ye femme sage oyo ke mobali atambolaki mabe a comprendre que non mobali na atambolaki mabe aza papa ya bana na ye abalaki ye ye kobondela ye alinga jouer ki femme sage a récupérer mobali na ye malgré assez aboti libanda mais a récupérer quand même mobali na ye bazonga na ndako na bango batiaki ba locataire ba continuer vie na bango à condition que mobali atika mwasi oyo baboti na ye mwana moko toyebi te bandeko nanga alors ndeko mwasi azo se poser ba question ayebi lisusu eloko asala te ndeko oyaki libala mobala ayebisi oke naza na procédure ya divorce mwasi mama bana tosi tokabwana mais bovandi bambula abimaka na famille na ote alingi bobota te comprendre est-ce que azelaka te mwasi oyo asalaka mabe alimbisa ye po akende ozongana na mama ya bana na ye po ebele ya mibali bazali asalaka mabe quelque part apasaka vie moko na mwasi peut-être esimbaka te na mutu na ye azwa décision ke akoki kobala lisusu te kobala lisusu te wana olie avanda bongo oui na kobala lisusu te na kolinga te non azo se permettre quand même alinga azwa engagement oyo mwasi akutani na mobali aza libre na mutu na yebi ke no ndenge nakutani na mobali oyo tokovanda akobala nga tokosala vie na biso no mobali na mutu na ye ayebi ke nga na kobala ka lisusu te eza kaka lelo lobi balanga alingi kobala te tobota alingi bobota te pourquoi azwa décision ke banda tokabani na bama bana nanga mingi bayeba ke non ye moko asala mabe e marka ye donc azwa décision na motema na ye akoki kobala lisusu te mais à se permettre alekisa na ye basi ton ozovanda na mwasi copain copine fiancé tout ça mais ayebi ke libala ekosalemaka te po peut-être azelaka décision ya mwasi oyo akenda ya mama ya bana kenda azelaka ti peut-être akochangeaka vie avandaka kaka azelaka azwi mobali boye baboyani na mobali boye azoyeba makambo nyonso ya mwasi oyo asakenda yo moko moto boyaki mwasi yo moko moto tambolaki mabe position ezoyebana te ndeko na biso ya mwasi akomi kose poser ba question asala nini ye patia mabolongo na se po mobali baboti na ye pe bana atingama yango tomonaka bato mosusu bakomaka na niveau basali n'importe quoi
alobi ke non nga pe bako sakanela nga te akepe aluki pe bakisi akoti pe bonganga nakoki ko perdre te olingaki pe ngai nasali yo pe loko te nga mutu na panza libana na bino te pourquoi na koma victime est-ce que soki azalaki kaka na jeune fille wana jeune fille ya 20 aboyaka ye te alingaki azongela mama ya bana na ye est-ce que alingaki ndeko na biso ya mwasi na bolingo ya solo yango bandeko babolingo mosusu ezalaka ya choc mutu akutani na yo aza na choc awuti kopase bamoma moko ya difficile ekoki kozala basi ou bien mibali apase moma moko ya difficile amoni ke non nakoki kovanda boye te naluka quand même mwasi moko copain copine tovanda na ye mais alingi vraiment na bolingo ya solo te asali yango mpo avandi na peut-être mpo abosana pasi ya mutu mosusu aboyi yango nga nazomona peut-être ka ya ndeko na biso ya mwasi malgré alobi ke ti babota mwana kokisa 1 an ti na ba mbula oyo aza nango sikoyo avant akoma na zemi ya mibale problème ezalaki te peut-être ke mama ya bana apesaki nanu fe verte azalaki na choix te mais mama bana comprendre alobi ke mobala yango eza te ke non bozalaki na bomengo mobala ye kozongela yo akomi na pasi non bambongo ezali ba société ezali aza kaka cadre aza na mituka aza na mbongo aza na makambo nyonso atali peut-être alobi non nakoki pe ko perdre te au moment où mobala ye abondela nga tozonga na toza pe na bana na boti na nga pete po na nga na moneke peut-être ndeko mwasi mama ya bana misato alingi a récupérer mobali na ye mobali pe akomi na posa azonga na mama bana na ye ndeko na biso ya mwasi ayaki peut-être je ne sais pas a consoler tonton oyo na baton kaka akokai koluka solution ayebi lisusu eloko akosala te tosala attention bandeko na nga na mabala divorce eza divorce soki kokabwana yango ekoma tina suka me bakokabwana oyo yango tozomona ata bapasteur tozokondane bapasteur mosusu tozokondane bapapa mosusu ke non bamoni abali mwasi moko ya bimi nga nango tokabwanaki te bokabwanaki te me bosala 5 ans 6 ans 4 ans mutu na mutu avandaka epa na ye bosololaka te boyebanaka baposition te mobali mpo na ye peut-être aconfirme ke non libala vraimen esili nazwa nanga baengagement mosusu mais tant ke akomaki nanu vraiment na leta te mpo asilisa makambo mwasi yo moko oza consciente ke ndenge nazoya mpo naloba na bato ke non aza mobali nanga papa abana nanga asundo nanga toboyana na biso nakoma na bavi na nga mosusu ye pa koma na bavi na ye mosusu me koyoka kaka ke non moninga abali tozomona bato ebele bazofingama bato ebele bazobima baescroc yango wana soki likambo ezalaki esili se mie kutu kokomisa yango ntina suka papa oyo soki akendaki na likambo ya divorce oyo ntina suka nde ndeko na biso ya mwasi oyo apesi lisolo na ye lelo peut-être akokai kotia vraiment poids ke non bosi boboyanaki mobali aza na droit balanga mais ndenge esalemaki peut-être na loyenge na kanda na coup de foudre azalaki nango epa jeune fille wana asali lettre na boyi mwana na bino oui lelo bakoki kopromettre mama bana na ye ke non na berere nyonso nasalaki nasombeli oyo lopango nakoki kobala ata mbala mibale puisque mama wana azoporte kaka kombo ya mobali na ye toyeba baplace nini tozotia makolo bandeko na nga c'est vrai passé ya moto bokutani mingi balukaka koyeba te toyebi kaka baboyana na bango esali boye mais baboyana soki babalanaki officiellement na niveau ya l'état et que makambo esimbi te ndeko il faut kosala attention tosala attention toteya bana na biso tomiteya mape biso moko oyo toza nanu na procédure ya koluka kobala ou bien toza ba fiancé toza non il faut to luka to yeba mobali akoma na ye na niveau ya l'état te c'est normal baboyani oyo akei oui
et arrivera pe malgré ata l'état te bat bakoyi kozongana mais mingi ya pasi nde oyo ezalaka mariage civil mwasi na mobali na bomoto boye baboyani me na l'état basilisi makambo te vraiment ba erreur ezalaka mingi ebele ya mibali babenga bango ba escroc ebele ya basi babenga bango ba victime mais soki totali en réalité libala wana eseka bwana kala mais ndeko mwasi avandaka mosika alingi ayoka teke malgré tokabwana ayoka mobali abali malgré tokabwana ayoka mobali alingi ou bien mobali malgré bakabwani na mwasi alingi te ayoka mwasi abali donc tokabwana kaka bongo yo vanda bonga pe na vanda bongo muta kubala azate po na l'état tosisi makambo te non c'est vrai ba loi ezali eza na batemps moko oke non soki bobala bokabwani déjà na yebite soki ezalaka 5 ans ou bien 6 ans bovandi place moko te divorce ezalaka vraiment que non officiellement na niveau ya l'état et yebani ke bokabwani donc na yebi vraiment malamu te mais apparemment c'est comme ça donc ezaka ko se renseigner ko yeba vraiment na kawana bandeko nanga total ndeko na biso ya moi c'est tout pese conseil nini a abandonner na ye atikela mokolo mobali libala aussi longtemps que yepe mutabomaki libala na bango te ye pa ye attend que moi c'est aye avandi kacha libala zozela pe ba honorer est-ce que mobali muto azama be et pas peut-être ya ndeko na biso ya moi si chez notre sœur ou apesi du solo to koyi koloba oui batu mususu ba loba za mobali mabe et pas ya mama ya bana batu mususu pe ba loba que non aza mobali a raisonner au lieu avanda na moi si mususu bia bana moi si mususu a raisonner a reconnaître berère na ye ake alinga zongela na mama bana na ye aza mobali malam donc eza vraiment ba raison eza partager nga na yebaki ko solola nandeko oya komisera inga di solo que ce n'est pas facile mais pour nanga soki mobali azongani na mama ya bana na ye misato oya balaki eke akomi ko salela sœur na biso baboti mwana moko ba chantage azwa mayela comprendre azwa vraiment mayela comprendre mais apparemment ndeko na biso alobi elle est prête ya ko sala oya koki ko sala na ebite soki ekozala na ndenga ba prière to ebite soki ekozala na ndenga bisimba simba po batu bazobanga na bango lisusu te mutu nyonso akomi komeka meka mutu nyonso akomi kokota kota kobanga nzambe eza lisusu te mama ya bana misato abukaki mabolongo ne na se peut-être ça kabonaki na copain wana akoma ko bondela nzambe ke mobali nanga mwasi abanda ko tungisa libana na biso liboso ekabwani a Yesus kolinga mususu atie mabolongo na se nzambe mobali nanga zongelanga to yebite bandeko nanga alors to pesa conseil nini et pas ya sœur na biso o ya pesi lisolo a continuer kovanda na libala wana ou bien à libérer mobali wana a continuer na mama ya bala na ye avandaka na poto ndeko na biso aboti mwana moko asalaka musala na ye azana mukanda na ye mais eza sikoyo likambo ya motema ya mwana déjà za na maboko na temps à passer et pas ya ndeko na biso ya mobali a continuer a sala oyo alingi asala ke aza prête à kosala tout ye pa kotika mobali wana te po abotolaki ye na maboko ya mutu te mobali ayaki kolinga ye akangi malobo mobali alobaki ya kosala tout mobali abala ye atingama ou bien atika voilà la famille tout sosola tozwa mayele vie eza na ba réalité ebele okoyi kokutana na mutu aza na passé na ye yo poza na passé na yo to luka to yebaka eza na ndenge ya curiosité ya mabete mais eko permettre yo comprendre ozo yeba pe ba relation baza nango ata bana baza ozo yeba ndenge nini bazo solola oui c'est normal ozo yeba makambo ndenge nini ezokende po ebele basalaka makambo na se ndenge tomoni ndeko na biso ya mwasi peut-être bazonga na bango déjà na mobali na ye papa bana na ye peut-être te mais pour moi ndenge lisolo ebetami eza vraiment que non bazongana bakomi même koluka que non balongola locateur oyo aza na lopango na bango
mwasi azonga na bana na lopango o eza ya bango, est-ce que papa na biso ko profiter te na moment wana atika sœur na biso oyo akenda rejoindre mwasi na ye na bana po ye moko alobi ke engagement ezate, contrat ezate. Si il faut akipaka mwana na ye tout le temps kobanda kokipe eza pasi. Tososola. Tososola place nini tozotia lokolo. Toyeba banani tozo vivre na bango. Mwasi na kati ya libala oko comprendre ce qui comportement ya mobali changer okoyeba. Tolemba te mabolongo na se pour tozana solution mosusu te. Bien sûr, ezana batu bazana ba solution 1000 solutions, 1001 solutions, mais solution ya malamu eza vraiment kobondela. Mais ozo bondela oyeba pe makambo zoloba na Nzambe, est-ce que ozana droit ou bien ozana droite? Yozo bondela mobali nanga, mais mobali wana boboti na ye abimi fiancé te, abali yo te, asali eloko moko te. Côté kuna mwasi mususu azolela mobali na ye, oui, malgré asalaki na ye lettre. Mais na l'état babalani bakie na l'état nani kolo mobali nani akobondela lo prière wana Nzambe ako exaucer ya mama ya bana misatu ou bien ya mama ya mwana moko. Bandeko nanga mama Hélène Lukumbu, bandeko nyonso bokuta na émission oyo bomeka kotia ba commentaire nani mokolo mobali nani asa na droit ya kosala effort avant na mobali wana. Pour mobali tonton toyoki azana ye mibali oyo teke non azana basi mibali azo vivre na bango non ye mwasi moko na minute o lokola komi mwa kota mama bana yango to moni ke akomi ko négliger susu mama ya mwana moko ndeko na biso oyo nani mokolo mobali tonton na biso to benga ye nani escroc coureur de jupons ou bien mutu asalaki erreur à reconnaître l'erreur nae a komi ko lukasi ko keno a bongisa a vivre malamu na mama ya bana nae. Voilà la famille to komi na suka ya émission na biso vraiment to aimer to partager to tia ba commentaire to sunga ndeko na biso ya mwasi conseil nyonso to kopesa je crois e ko sunga ye à comprendre azwa mayele. Mais to yebake olingi mobali ayebisi oki aza divorcé na mama ya bana bakabwana na bango ou bien papa ya bana bakabwana na bango mais basukisa makambo na leta te eza na ndeko moko akutana na mobali wana bakabwana na mwasi na ye kala alinga basi pe mosusu na suka ye kokutana na ndeko mwasi baboti na ye bana mibale mobali wana ye kokutana na maladi mwasi oyo asuka na bana mibale ye moto apasaki ba moma wana nyonso ya koasiste mobali na makambo nyonso mobali aye kotika mokili mwasi wana ayebaki kaka no bomengo nyonso ba mapangu tu eza ya ye pour moi basi nyonso mibali azala na bango basala ba vie na bango mama ya bana ya liboso bakabwana ye soki pe 15 ans passé soki pe 20 ans mwasi ya liboso oyo mondele papa wana balaka mwasi ya liboso oyo papa wana balaka baboya na kala abota bana mususu abala pe me basalaka divorce te bakabwana kaka abongo papa wana yaki kotika mokili ndeko mwasi akanisa yeke no nyonso nga moto na ko gérer na tikali veuve na makambo nyonso non ekomaki makambo kene na leta mutu oyo babengaki eza mama ya bana oyo bakabwana 20 ans passé abota déjà bana mususu ye mutu sikoyo aprofitaki na babien wana akaboli na bana ye pe azwaki par na ye ndeko mwasi oyo avandi na mobali a souffrir a bénéficier ka na sima ya bana to sosola bandeko nanga tozo kutana to yeba est-ce que okomisa makambo tina suka soki makambo na ekoma na suka te ndeko j'espère que ozwi mayele voilà tokutani mbala sima
pour na émission na biso mususu na masolo ya ba maman ou bien na ba rubrique na biso mususu. À bientôt. Bye bye.